kolala kolamuka ezali habitude na ntongo na lelo tozokokumisa susu nzambe konetola ye kosanzola ye kobumbamela ye po aza nzambe malamu eza na nzambe moko abatelaka lokola ye te eza na nzambe moko atombolaka lokola ye te nkombo na ye ezala likolo ya bakombo nyonso aza nzambe malamu aza mobateli malamu aza mosuna mokamo nkembo lokumu masanzoli ekende kozonga liboso na ye nzambe oyo azali nzambe malamu nzambe oyo abatelaka nzambe oyo atombolaka mozalisa likolo na nse soki tolamuki na ntongo totali na gauche à droite tozopema tozotambola esengeli tonetola ye tosanzola ye nzambe ya bolingo nzambe malamu oyo abatelaka oyo atombolaka oyo anetolaka ezali Adonai El Shaddai Nasisi Isa nzambe mobateli motombola celebre Jesus celebre celebre Jesus celebre na ntongo nyonso to ifo tocelebraka Jesus parce que ye abateli biso atomboli biso anetoli biso alamusi biso tozali na sante malamu toza kovivre toza komona na pembeni biso na biso tozalika malamu yango wana lere tolamukaka na ntongo tolobaka celebre Jesus celebre tocelebre Jesus paza oyo abatela oyo atombolaka oyo only you Jesus only you Jesus only you Jesus only you obele yo Yesu obele yo Yesu obele Yesu moto apesaka pema mofele obele Yesu moto anetolaka obele Yesu moto atombolaka obele Yesu moto asanzolaka alors lelo nazali mwana moke baboti bazali komemanga na nzambe malamu nzembo na kanga toyeba soki oyebi inono nazali na Yesu naza na Yesu naza na Yesu na motema yanga nasimbaki elamba na ye o Yesu abikisi ngai na pasi toza na Yesu tozali na Yesu tozali na Yesu nga na yo ndeko tozali na Yesu soki tosimbi elamba na ye akolongola biso na pasi bazali na Yesu bazolanda biso na sentinelle boza na Yesu bozolanda biso na sentinelle bozali na Yesu soki bosimbi elamba ya Yesu akobikisa bino na pasi tozali na Yesu tozali na Yesu tozali na Yesu toza na Yesu na motema ya biso tosimbaki liloba na ye Yesu abikisi biso na pasi tozali na Yesu toza na Yesu tozali na Yesu toza na Yesu na motema ya biso tobatela mibeko na ye Yesu akolongola biso na pasi aksanti sana Bwana aksanti sana Bwana aksanti sana matondo mingi mfumu matondo mingi o matondo mingi mfumu matondo mingi twasakilila mfumu twasakilila mfumu Yesu twasakilila matondo mingi mfumu matondo mingi mfumu Yesu matondo mingi mama libanga olibanga na ngai ya sika ezali nelembo ya Yesu Masiya ezali na kombo ya molimo na ye nakobwaka yango te solo libanga na ngai olibango lele ezali na kombo ya Yesu Masiya ezali na elembo ya molimo na ye nakobwaka yango te yembelanga ongu ya nkembo na lobiko
ezana Yahweh. Alléluia, 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 Amen. Yembela yengu yankembo, buyankembo, nalobiko, ipana Yahweh. Alléluia, 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 Amen. Nzambe totonio, Nzambe tokumisio, ozali mobateli motomboli monetoli, mozali sali kolonanse, Adonai ezali kombo na yo, Narcisse de Sarin ezali kombo na yo, Cèdre de Liban ezali kombo na yo, Lamani Caché ezali kombo na yo, le lion de tribu de Juda ezali yo, Rafa Tchedkinou, Jehovah Nissi, Jehovah Rafa ezali yo, Kumisama netolama sanzolama, mokili momembe mbamela yo, mokili momembe sanzola yo, Nzambe na bibele, Nzambe malamu, Nzambe mobateli, oyo atonga likolo na nse ezali yo, oyo akela ezali yo, oyo aloba mpe ekokisama ezali yo, mokeli na nyonso ezali yo, kombo na Yesu mokili momembe fukamela yango, tofukameli kombo na yo, tonetoli yo Yawe, tosanzoli yo, Nzambe mosusu azali te na likolo na nse bobele yo, mawa na yo ekita likolo ya bomoi na biso, mawa na yo likolo ya bafamili na biso, mawa na yo na moko azolanda biso na Sentinelle TV, mawa na yo baoyo bazolanda biso na bachaîne mosusu bazwaka biso, mawa na yo na Sofkins TV, mawa na yo na bana no nyonso na diaspora, mawa na yo na bakretien nyonso esika nyonso bazali, kumisama na yo, netolama na yo, sanzolama na yo, kembo lokumu masanzolo ezonga epa na yo, tokumisi yo Yawe, tosanzoli yo Yawe, tonetoli yo Yawe. Nzambe nini aza lokola yo, Nzambe nini abatelaka lokola yo, Nzambe nini asanzolaka lokola yo, moko te akokani na yo, moko te aza lokola yo, moko te akela lokola yo, kombo no Adonai, kombo no El Shaddai, kombo no Narcisse de Saran, kombo no Cèdre de Liban, kombo no le soleil levant, kombo no la manne cachée, Jehovah Nissi, Jehovah Rapha, Jehovah Tchedkinou, ozali Nzambe mokeli, ozali yo abatelaka tombolaka, kumisama na yo, netolama na yo, totoni yo ya, tokumisi yo. Kolo avant to banda exhortation na biso naza na bafoto awa ya mama ebele tokutani na bango, ezala na Germany, ezala na Paris, bamosusu bakutaki baprovince, bayaki komona nga na Paris, bamosusu bazobela nga na Bruxelles, epe partout bamosusu batindi bafoto ya bana na bango, bana mosusu baza na baboloko, baza bainnocent, bamosusu mpe baza bacoupable, bana mosusu ya basi bazotelengana, vie eza malamu te. Kolo tika ete bamama oyo bayoki mongongo na yo balobi ete soki oza na problème benga mosali na Nzambe, confie-toi le serviteur de l'Éternel, bango nde bakopesa yo solution na nzela ya Nzambe na bango. Bayoki mbela batindi bafoto babi moto na Nzambe, bana mosusu baa na prison, ngonga kobimisa ebimi na babimi te, bana mosusu baza bainnocent, bamisusu mpe baa bacoupable, me Nzambe aza Nzambe ya miséricorde. Angelo otala bana na biso nyonso tu oyo baza na baprison, ezala baoyo bafoto na bango eza awa, ezala baoyo bafoto na bango eza awa te, me balandaka biso na Sentinelle, baza bakretien. Nzambe bazala bacoupable to bazala bongo bavictime, yoza Nzambe malamu, visite bango, kutana na bakese oyo oyoka oyo azotravaille na bango, moto aza na dossier wana, tia bango motema moto, balibere bana wana, mpe bana wana kuna bazwa enseignement monene, bazongela susu kozoba te, monduki te, koyiba te, kiyanke te, mpe ntango bakozonga kuna na boloko nkolo, kutana na bana wana, molimo no mosantu ekende koteya boloko, eza place malamu esika moto azalaka ye moko na 4000 place mingi mpe yo kutana na bango, loboko no mobali na bana na biso na baboloko, kolo okende kokutana na bango, allege bapene na bango, bimisa bango libanda po ete bacomprendre, mais avant babima kutana na bango, bachangele bakobima mpo bapose susu problème te na communauté. Bana oyo ya basi oyo bazotambola bitambola tambola, bana oyo ya basi mingi babotami awa, baza na 25 ans te, komona si abotila mibali 4 5 chaque mwana na tata na ye. Kolo longola milimo wana ya impudicité na bana na biso ya basi, longola milimo wana ya kindumba ya bosoto na bana na biso ya basi, loboko na mobali likolo na bango,
parce que banana bakosalelo na kati na église, banana bakosalelo na kati na communauté, yo kufaki na kota mpona bango. Kolo na ngonga moko mpe tokokende kobondela mpona bato baza na baprison bali badeporte bango. Kolo yo moko mpe na ngonga moko olekaka Egypte mpo okima Herode. Kolo immigration yo okutana nango. Kende kopesa solution na bato oyo baza na problème ya immigration na baboloko. Baoyo bali batia bango na avion kolo cancele bavol na bango. Bakesi oyoka na bango babundela bango bavoka baarrache bango. Babima surtout spécialement baoyo bazolinga barefule bango na Congo parce que kuna eza place bazoboma, place bazodétruire mpe loboko no mobali visite mboka wana. Toneto lio tosanzo lio nzambe malamu. Merci pour okopesa solution na bamama nyonso bayaki na bafoto mpona bana na bango. Merci pour okopesa solution mpona bato baza na baboloko okocancele bavol na bango bazonga sute bazwa baséjour parce que yo moko etanke mutu ovivaka problème ya séjour nayebi kutu te le baza kolukisa yo okotaka Egypte ndenge nini nayebi te soki doublure boutilisaka doublure soki mpe bofrapaka bango na aveuglement mpo oleka na frontière wana ezaka mabombami na nzambe me biso mpe lelo tozoleka na baka wana moko na moko aza na ka ya immigration loboko no mobali ekende kotouche mpe kofrape na aveuglement motu nyonso toofisier nyonso to azolandela dossier ya mwana na nzambe apesaka bavert bango nyonso bazwa baséjour ekozala malamu mpo epermettre moko na moko asétablir azala kimia ya kosalela yo azala kimia ya kosala bamouvement ya kobima mpona koteya sango malamu toneteli oyo tosanzeli oyo na kombo na Yesu Kristo amen. Alors merci na bamama nyonso bomonaki ngai mpona bafoto ya bana nzambe asalaka na ngonga na ye biso tobondeli bafoto oyo na kotiango na motu ya mbeto na nga comme ça nzambe ameka kosala quelque chose mpo na ngo. Alors nayebi te kozala combien de temps nayebi te koleka ndenge nini me nzambe na lola ayebi ce qui va se passer. Donc yo mama zala na kimia me yo mpe kote na yo kontinuaka kobondela kotika bana na maboko na nzambe. Alors nzambe atie ngai na motema topartage verset oyo ya Hébreu 10 26 mais avant tobanda na Hébreu 10 26 pour ezali na makambo ebele ezoleka me bato bazosakana na makambo na nzambe bazomona makambo na nzambe ondenge eza kwanga na lipa tozokende kotanga tozali bongo na petit déjeuner kolala kolamba eza activité ezali bongo proverbe 30 depuis Manchester England na mboka oyo nzambe apesa biso en possession. Alors totangi na Hébreu 10 26 balobi car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une autre attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Je vais expliquer mal. Parce que Mikolo Oyo est comme à la mode. À une église, à l'objet à Yambi Yesu, à Zupe Baptême, à Zotatola Pekaza chrétien. Donc, le colosa chrétien, c'est qu'il y a tous les 10 commandements. Le colo y a tous les 10 commandements, maintenant il faut qu'on respecte en haut. Donc, comme on a un Christ Oyo, Oyo Aza chrétien, ah non, le lavement pasteur, t'es pas, non, le chrétien, là on va bon one. Celui qui oppose à pasteur, on voit quelque chose à malade. Au moment où tu as l'objet que Aza mon Christ, à bon one, mais Azo sala l'issoumu volontaire. Ayebi tous les 10 commandements, et ça n'a pas des commandements. L'amour envers Dieu et l'amour avec ton prochain. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton voisin. Si tu aimes ton voisin, ton frère, c'est-à-dire tu ne vas pas voler, tu ne vas pas prendre sa femme, tu ne vas pas les calomnier ou bien la calomnier, tu ne vas pas donner un faux témoignage, tu ne vas pas voler ses affaires, tu ne vas pas les haïr, tu ne vas pas. C'est-à-dire les 10 commandements, c'est ça. L'amour du prochain. Et quand on dit le premier commandement, c'est-à-dire tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont frappés par Dieu parce qu'ils aiment Dieu par la bouche, mais ils n'aiment pas de tout leur cœur. Quand on grandissait, quand on était des enfants,
Ou aujourd'hui même, tu verras quelqu'un qui a son sac à main, là où il y a ses bijoux, son passeport, tout. Cet homme-là ou cette dame-là, s'il dormait, elle fera tout pour mettre ces sacs-là sous son oreiller. Parce qu'il il veut à tout prix veiller sur ce qui s'y trouve. Que ce soit l'argent, le passeport, les bijoux, tout. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu aimes Dieu, aimer Dieu de tout ton cœur, ça veut dire ton argent aussi doit appartenir à Dieu. Soutenir les hommes de Dieu, soutenir la moisson de Dieu, soutenir la vision de Dieu, soutenir tout ce qui est comme œuvre dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont l'argent, qui prétendent et vouloir aimer Dieu de tout leur cœur. Mais quand ils viennent à l'église, ils viennent les mêmes brebis. Ils n'amènent pas l'argent, ils n'amènent pas leur dîme, ils n'amènent pas leur contribution. Ils n'aident pas les orphelins ni les opprimés. Voilà, tu es en train de pécher. Alors ici, la Bible est en train de dire, si tu aimes ton Dieu, si tu connais Dieu, et que tu ne respectes pas ses commandements, et que tu pêches volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Cela veut dire quoi? Tu annules les lèvres de Golgotha. Jésus-Christ s'est donné lui-même comme un sacrifice sur le mont Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés. Mais si toi maintenant, tu pêches volontairement, tu enlèves cet sacrifice de Jésus-Christ pour ta vie. Je vais expliquer à l'ingala. Yesu amipesa lokola mbeka na mo Golgotha. Ye azaki mutu masumu te, azwi masumu ya yo nanga alati yango. Mais mutu nyonso to azo keno sala lisumu volontaire, c'est-à-dire ayebi bien eza lisumu, mazo sala ngo, c'est-à-dire olongwe na privilège yo Yesu akufaki mpona yo, masukila na ye etangaki mpona masumu na yo ezongi intact parce que yo sumuki na nko. Sacrifice à Golgotha effacer yango. Yo moko effacer sacrifice à Golgotha. Yo moko milongoli na ran bato pas à la sauver. Péché volontaire. Toujours continuer. Nous allons dans Hébreux 10, 26. J'ai expliqué la première partie. Mais une ardente... Ah, ok. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une ardente et terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Alors, lokola, bosali lisumu anko, sacrifice wana Yesu, ezo ojouer lisusu na yote, alors otikali na jugement terrible, moto oyo ekozikisaka ba rebelle. Rebelle eza nani? Rebelle ezali oyo nyonso azotombokela vérité établie, oyo nyonso tu azotombokela liloba na Nzambe, oyo nyonso tu azotombokela volonté na Nzambe, oyo nyonso tu azotombokela bonzambe na Nzambe. Mikolo oyo na nzela na internet, bino mo bozomona ndenge bato bazoya na kombo na Yesu me bazokosa, bato bazoya na kombo na Yesu bazokosa, bazopesa ba faux témoignage. Outé kolanda appel à pasteur Mwila abengi nga parce que pasteur Mwila to solola ne très bien, to coopéra très bien. Ye moka se sentai que témoignage wana ba lobby na kombo na ye. Donc proverbe akomona vraiment que aza muté amabe puisque nga na ye tout cas ozwa problème te, pesa témoignage à lokuta comment pasteur Mwila ko benga. Ya moni pasteur Mwila der pasteur Chabani ayebisi ye, pasteur Mwila bengi nga lobi no funa bomisana ndeko na ngai nga na yebi eloko te. Naza kuna te bakoseli nga makambo. Sikoyo pasteur Mwila alobaki likambo wana te. Mais muto ya kotanga kombo pasteur Mwila na kombo na nga na ensemble de Dieu liboso na bana na Nzambe bato batondi pe babeti maboko. Na bato balandi basali ba commentaire. Donc bato wana basali péché volontaire po bayebi ke bazo sala lisumu. Po bayebi ete bazo kosela bato makambo na kombo na Nzambe. Alors bato wana nyonso na bao balingaki na bao balandaki na bao basepelaki na bao baparticiper na mutu a publier eloko wana na mukolo site bango nyonso tu balongwe na sacrifice. Sikoyo bakomi ba rebelle eloko nini ezosela bango, eloko ezosela bango balobi une ardente terrible jugement
et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Jugement monene ezozela bango na moto ya monene parce que se rebeller contre la parole de Dieu, parce que bazosala bongo mpo bacouvrir masumu na bango, parce que bazosala bongo mpo balatisa lisumu na bango elamba, entre temps bacontinue koavegle moins 20-30 personnes oyo baolanda bango. Heureusement site yango ya internet bato balanda yango mingi te po yebani te, mais moins 20-30 personnes oyo balandi ekokoma mpe ata 1000-2000 po kombo ya proverbe eza na kati. Ntango bato bamonaka proverbe bato fo batala ekokoma même 5000 même 10 000 po kombo ya proverbe eza kotekama bien. Mais bato oyo ya nzambe bakoboya yango, bato nyonso bakondima likambo ya ndenge wana base rebele contre volonté ya nzambe. Awa nazwi kaka exemple wana mpo ezali actualité, mais nazoba bato nyonso to bazosala kulu dimba na makambo na nzambe, bato nyonso to basali association de malfaiteurs, association de faux prophètes, association ya miyibi. Ndenge lelo pasi eza na Congo, ba faux prophètes bakomi kosala tout bapesaka baprophétie na bana basi na bana mibali, baprophète yango bazosala to babomama babala bana basi ya bato oyo baza établi awa. Alors kuna sikoyo azoya l'espoir ke mwasi wana oyo aza awa na mobali ne baboyana mpo babalana na ye prophète bapesi mokanda ya poto. Sikoyo yo mwana mwasi oza deja na mobali na yo, papa bana no boboti mibale misato, okomi kokende luka baprophète na internet. Prophète yango akozala na Malawi, akozala na Zimbabwe, akozala na Afrique du Sud, na Kinshasa to na Brazzaville, ye azoluka ya poto. Alors obeta lisolo ya le corbeau et le renard, yo za na fromage ye bando flatter yo po lero fonga monoko fromage epoli. Ya kopesa ba prophétie abimisi mobali nondoki, abimisi mobali wana aza yo te ndenge pasteur ASK faux prophète ya ASK Willy na Paris azosala kobima na basi bato ko changer ba mabala kubuka ba mabala bana bato ya mike ko désorienter bango tout po atia zizani. Entre temps mwasi na ye azotambola na secrétaire po aza ndoki aza na nkodia azoboma ba membre ya famille oyo asala ba t-shirt te batia bilongi ya mukuna ape bateka yango. Mais botuna na famille ya mwana mwasi wana, botuna bana matete makambo nini mwana mwasi azosala, kindoki nini mwana mwasi wana azopesa na famille na ye, auti olekisa nene même bokilo na ye semeki na ye no mobali ya leki na ye na Allemagne oyo alingaki bazala associé na bango ya sorcellerie babebisa bana na famille. Heureusement nzambe aye korevele biso toke kostope likambo wana, me bitumba eza makasi parce que basi basali groupe ya bato ebele na bapaster na baturke na bato ya mboka ya Allemagne basangani bandoki ya France na ya Allemagne na ya baturke na ya baafricain na bavillageois bautaka na butu bayaka makambo ezoleka na poto oyo olala koyeba te bato ya mboka na bino bayelaka yo na quartier bayelaka na ndako. Complicité nani paster na yo oyo bozali na poto ye nde afungolaka porte na bamembre ya famille na yo. Alors barebele baza ebele na kati ya makambo oyo, nzambe afongolo miso omona makambo elekaka na butu, omona makambo ezoleka yango baomona proverbe nga na luka yango te, nzambe moto apesanga don oyo namonaka makambo e baoyo nyonso tu tozalaki na bango bayimoni ndenge nga na travail. Awa napesi mama ya Saint-Iche mbote, napesi sœur Fifi mbote, napesi pe papa Ferose mbote na mboka na bino kuna place bozali na Germany. Alléluia. Donc baoyo bazali na kati ya misala mabe, baoyo bazali batombokeli ya vérité, se rebeller contre volonté ya Nzambe. C'est vrai. Banganga nyonso lelo bakoma ba prophète, bandoki nyonso lelo bakoma ba ancien, begize ebele banda na pasteur ti na bandimi bandoki na bandoki yango balongwaka te. Ata oyebisi bango bokuti pasteur azoyiba, pasteur azoescroquer, pasteur azobima na basi ya bato, pasteur aza na basi mibale, bango bakoloba ke proverbe aza méchant, proverbe fois ya kokotela biso, proverbe fois azala na biso, deni proverbe azodénonce biso. Bango bakoloba pasteur na biso aza nzambe, botika kokosele makambo biso tozosupporte parce que eza clique ya bandoki. Bible elobi likambo te, bokozala na bino bandoki, bokozala na bino église ya monene, bokoma ebele 5000 3000 lokola bashoro ya kwetu. Soki bayebisi bino misala mabe shoro ya kwetu bazosala, misala mabe bato tu bazosala oyo bazosala, boyebi ndenge nalobi nayebisaki bino ke
église nani da pain du soir eza ba frontière ba botiaki tembe lelo bomoni ba vidéo ebimi ba preuve kindoki na bango nga nakosela makambo te nakosela makambo te po bien aimé soki nakoseli bato makambo moto ezozela ngai balobi fe ardent ezozela eza lokuta te mutu nyonso to azokosela moninga makambo mutu nyonso to azwi bible po ayiba po akosa po adétruire po amikomisa monene moto na nzambe ekozikisa ye alors banani mpe moto na nzambe ekozikisa bango bino bato oyo bozosoutenir bango na présence bino bato oyo bozosoutenir bango na kopesa mbongo bino bato oyo bozosoutenir bango meme na kolanda na koada yango na kosepela nango oke moto boza barebele alors awa balobi toza toujours na Hébreu 12:26 balobi boye balobi l'ardent de feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu? Balobi boy. Na loi à Moïse, soki kaka 2 personnes va déposer contre yo. 2 personnes basangani va déposer que yo sali bosali boye. Ozo kufa sans châtiment. Directement oza condamné à mort. Et bongo sikoyo, à quel prix, quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu? Soki kaka loi ya Moïse à pamba, okosi contre Moïse, 2 personnes va déposer ozo kufa. Et bongo litomba nini châtiment nini ya monene ekozala na baoyo bazotosa Yesu Kristo te nzambe na bomoi. Alors balobi bokokende na moto. Qui aura tenu pour profaner le sang de l'alliance? Yo a profané le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance a été profané. Ça veut dire quoi? Makila o etangaki na Golgotha oyo eye kosomba masumu na biso nyonso tango yo ozosala péché volontaire ozo profaner makila wana. Leo profaner le sang de l'alliance biliaki yo bikoki okozika na moto. Okokende ko wapi ye tango Yesu akozonga lokuto kangami nango bisiko zotambola okokende ko wapi ye tango Yesu akozonga bapota lokuta ya kindoki yo boma na nzoto osengaka bambongo tokotala yo ndeko bokomi na bapota ya lokuta mpota mobimba ya kindoki na nzoto esali plus de 4 ans ekawukaka te pota mobimba bakendaka nango hôpital te toya na poto moto azobela akendaka na hôpital te baswanyake na ndako mpo na nini mpo eza kindoki mpo eza misala mabe mpo akokende hôpital te c'est-à-dire nde basenyaka ye eza bapacte ezali nguma ezali satana aza na kati azo entretenir pota wana asengaka bino bambongo akosaka bino soki oza moto ya makasi omoni yango lobi nofuna pese mbongo aza moto ya miracle oke ezali nguma mobimba eza na nzoto na ye bademo eza na nzoto na ye bino moko bozala na poto pourkui moto aza na maladi aza na pota akokende kose faire soigner na hôpital te yango tobaki pota wana fo epola bankusu ebima comme ça moto alela asenga pardon na nzambe okokende ko wapi ye tango Yesu akozonga bongo na motema tika masumu okokende ko wapi ye tango Yesu akozonga mutu moko atuna nga mo banzembo wana toyoka yango toyoka te na banzembo wana boyokaka yango banzembo wana nga moko na purifie yango boyoka yango daye na kosala émission moko lobi na kobondela mpo na basede oyo ezepa na nga awa oyo apesaki nga na kobondela mpo na yango puissance oyo bango batiaki mpo na kodétruire bato ekoma puissance oyo ya koevangelize bato banzembo wana fo boyoka yango okokende ko wapi ye tango Yesu akozonga abongola motema tika kindoki moto na nzambe ezali liboso na yo yaya na ngai yakanoki ndeko na nga bangesa biselo libala yokota bapesa mbongo te
nzoka ye moko motei amikangami na kati mwasi avandaka na ye mwasi ekoko nzambe akangi moto na motambo tokangi ngolo na bapwale na ye bapeshere ya galile babongwana bapeshere ya mbandaka na ya lisala ata bakutani na nzambe batikalaka kaka mte ya mabe na moyibi na lokuta. Alleluya. heureusement nyonso te ya bamisu mpe babongwana solo. Alors balobi awa tozokontinue na Hébreu 10 tozali bongo na 29 mpe alobi pour lesquels il a été sanctifié et qui aura outrage l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu vivant. Alléluia. Balobi ete Yesu alobi à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mandeko nanga eza malamu ozwa okwea na mutambo ya ndoki ya satana ya nganga okobelela avocat des avocats Jésus-Christ akoya kobikisa yo. Mais ezali mawa mingi kokwea na mutambo ya Dieu vivant. Kotombe entre les mains de Dieu vivant. Parce que son otombe na mutambo ya Jésus-Christ, le Dieu vivant, oza na nzela musute moto ekozikisa yo. Allez, toke sikoyo na Hébreu 9 tobandi sikoyo na 23 à 27 zoloba. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans le ciel devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le firent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains de l'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de connaître, de comparaître maintenant pour vous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qui est entré, comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il apparaît une seule fois pour abolir les péchés par nos sacrifices. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, et ceux qui l'attendent pour les salir. Balobi awa na Ancien Testament soko sali lisumu okufi avant fin de l'année okei ya moni Yesu lera yaki akina na sama bela ki délivrer batwana parce que sacrificateur azali kokota na lieu très saint mbala moko parce que église ezali divisée na trois parties ezali le parvis le lieu saint na le lieu très saint bandimi bazali kosuka kaka na parvis bazali kokota même na lieu saint te alors bazalaki koya na bangombe bameme mpona masumu na bango. Alors le grand sacrificateur Jésus-Christ akotaki une seule fois po alongola masumu na biso nyonso tu po makila bameme makila bataba ezali kolongola masumu te mais ezali kozipa yango yango na Jésus lera yaki ye mosantu alati masumu na biso nyonso alongoli biso masumu yango balobi apparaître une seule fois abimi mosantu mpona biso nyonso tu yango nalobi il est donné à l'homme de vivre une seule fois et de mourir après tout le monde akoleka na jugement. Bien aimé, biso nyonso tokoleka na jugement. Oza pasteur ya miracle, ozali apôtre ya miracle, ozali évangéliste ya miracle, ozali messager le tout puissant, ozali vice-pape, vice-pasteur, vice-apôtresse, bakombo nyonso bozwi général, colonel, bishop, soki nani, archibishop, archinzambe, eza malamu. Mais mukolo suka tokoleka na esambiselo
te rendre compte ya makambo nini tosala. Lelo oyo kobima monene na miso ya bato, lelo oyo kozala groupe ya bato bozolatisa lisumu elamba, mais eloko bozobosana ke il est donné à l'homme il est balobi boye il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mutu akovivre une seule fois, akokufa une seule fois, après kufa eza esambiselo, tokoleka na esambiselo. Soko otamboli na bavile nyonso komona bakamera eza partout, bakopia modele ya Lola. Lola aza na kamera azwaka ngai banda na botama ti lelo partout nakendaka, nakokosa bino nazoleka naosala bavideo, nga naza mutu nasumukaka te, nga naza mutu naza molimo, naza na Saint Esprit, likambo te natuta na nga tolo. Kamera ya Nzambe eza na bafilme na nga nyonso. Alors mokolo na kokufa nde mokolo wana bino bokozala te, balandi ya sentinelle ata moko akozala te, ekozala nga kaka na Nzambe aprojetele nga filme na nga ya bomwana te, me banda na bongwama, parce que avant bongwama oza na ntango ya ignorance. Nzambe akokonte masumu no te, Nzambe akokonte masumu banda yo ndimi koza mokristo. Makambo nini yo osali ya nko ntango oyebi volonté, oyebi parole, mais yo ozokontinue koyiba, koescroke, kokosa, yo ozokontinue kosala bamiracle na nkombo ya ngubu, na libumu oza na nyoka monene oyo aza no na pota yo olela yango mbongo, oza na dragon satana na kati ya libumu na yo bozolia ne mbongo, oza na groupe ya bato okangi na kokosa na koyiba, boza na groupe ya église bolobi paster na biso aza mutu ya bamiracle, asalaka baplein na bastade, abondelaka bademo bazobima. Bozomona baeglise yango ndenge eza minene na Kinshasa, na Bruxelles, na Paris, na Manchester, na Londres, na boyebi bango bien, baparetre minene, baza bagrand pasteur, mais na sese bazobima na basi ya bato, bazodetruire bana, bazoloka, eza groupe ya bandoki. Ntango biso Nzambe atindi biso tobi oyo eza bandoki, oyo eza boye, boyambula, botika, babimisi biso bato mabe, babengi bato makasi babetisa biso, bafuti bambongo prêt ya kodétruire biso, eza malamu. Me mokolo wana yo kaka na Nzambe okojustifie makambo nini yosala. Libala yo okota ye bapesa mbongo te, okokende kowapi ye tango Yesu akozonga, osilisa mabota koboma likolo ya lodimbo, okokende kowapi ye tango Yesu akozonga, osilisi koyiba bandimi mbongo likolo ya bamiracle ya lokuta, okokende kowapi ye tango Yesu akozonga, aolongwa peshere okomisa pere na Paris, lata na yo lia na yo moto ezozela yo e, ayaya na nga ye yakanoki, ndeko na nga bangesa mbiselo, mabala yo kota ye bapesa mbongo te, okokende kowapi ye tango Yesu akozonga, lisanga bosanganaka ye, lisanga bolokaka bandimi, bokokende kowapi ye tango Yesu akozonga. Ndeko na nga nzembo oyo ezali nzembo moko inspiré, ezali nzembo Nzambe atindaki po bato babongwama, me moto ayebi nzembo wana ye moko moto na soloka, moto na pacte ya démon ali kobongwana te. Alors lokola moto ali kobongwana te, faut tinda moto na Nzambe ebeta, pe tokosenga na bato nyonso to base retrouver na kati na mateya oyo esengeli boyeba, si nous péchons volontairement, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de service, tokoleka mbala mo na moto parce que tokomi na ntango suka. Nasala nini, o nasala nakosalela Yesu, nga nasaleli Yesu nkolo masiya na ngai, o bomoi na ngai nyonso, nkolo natiki lilobo kati na maboko na yo. Bato bazolanda biso na petit déjeuner, yo opesi na bango mpona forme bango po tokutana na Lola, opesi na bango po bazala utile na mosala na yo, opesi na bango po bazwa formation ya koyoka oyo na bayoka te. Liloba oyo ezwa bomoi kati na bomoi ya mon frère ma soeur, tika ete baoyo bayoki liloba oyo bapesa bomoi na bango na maboko na yo. Soki eza na moto aza touché na parole oyo,
alingi kopesa bomoi pa nzambe alanda priere oyo landanga aloba nkolo yesu nayoki mowumbu no le messager kosakola nazali touché na makambo nyonso tu oyo alobi nayebi ete natambolaki nga moko natambolaki na moyibi natambolaki na lokuta d'escroquerie na misala mabe me naye komona ke eza na litomba te na continue mpo moto ezali naboyi mokolo wana nazika moto yango nafongoli motema na nga na deside yokota lokola nzambe mpe mobikisi olongola nga mikumba ya kindoki olongola nga mikumba ya lokuta ya escroquerie mpo mokolo na suka na zika na moto te nalingi ozala nzambe na nga ozala mobateli na nga osunga ngo otambola na nga na kombo na Yesu Kristo. Journée malamu kolala kolala mpenza petit déjeuner ya lelo ezalaki possible. Merci ezalaki bongo Proverbe 30 depuis UK Manchester. Zamba Bate. Merci.